Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malam. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Bonjour, mbote, mingi na binanya surtout ba bolinga ka maman ele anitu na pesi no ba mbote. Bon dimanche à tout le monde. Eh boy ma vie puis moko wazima, est-ce que vous allez bien? Aboni bande konanga boza bien? Est-ce que kimi ezali? Voilà, de mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batele kimi ezali et vous de votre côté c'est comment? Lelo ezali mokolo ya yenga nde tolobaka ete mokolo ya yenga ezali mokolo oyo Nzambe apemaka. Ezape mokolo oyo biso bato mokili ndenge tosalaka banda lundi ti samedi ezali mokolo oyo pe tosaka nini topemaka pe na bandaku soki moto bimi okeye iglesia ozongi na ndako pemi dimanche eza mokolo oyo penza bato balingaka kopema kovanda vraiment kozwa mwa repos na kati ya ndako. Alors bienvenue dans votre émission Une femme à la maison, une femme dans la cuisine. Pour na yo muto ebinga to kuta na ngamba la liboso naza maman Elia Nitu la reine mère, appelez-moi Kimia Kianka Kalkon nango bobakisi mama Nitu beton. Nalobaka soko za mutakanda kotala ngate po ko sepela na ngai te so muko za mutakanda zape ngai kotala ngate po ko sepela na ngai te soki zamba no ya liboso na kosenga na yo o s'abonner na Elia Nitu TV après avoir ko s'abonner activer cloche de notification pour que vous allez notifier à chaque fois que émission ya sika ekokota na kati ya chaîne na biso. Na Elia Nitu TV to solaka mingi makambo o etalaka ba vie de couple, o etalaka mariage, o etalaka famille, du vrai, du vécu, du quotidien. Ya on est to solaka na kati ya chaîne na biso ya Elia Nitu TV. Donc soko s'abonner ko regretter. To za na ba émission culinaire. Soko za posa ko yekola ko lamba, na yebike mutu so yebiko lamba, mais soko za na posa ko bakisa moi mukel kolo ya oyo yebi. Okuki kotala na Elia Nitu TV na ba émission culinaire Maman Nitu cuisine soko tali yango okomona ba émission culinaire oyo ko sepelisa yo okuta na kana eloko ata moko to mibale oyo ko sepelisa na kati ya chaîne na biso. Na lobi merci mingi na ba oyo nyo surtout bo disposateur na bino pona kotala Maman Elia Nitu to pona koyoka Maman Elia Nitu votre deuxième maman la reine mère. Ce qui est na mboka mundele na yebike to sala musala ce qui to sali musala mis na mseza na mboka Congo kotel saka Congo na kozonga na mboka bakoko na kendo kosomba mwa esika na tonga. Alors ce ko za na posa kosomba esika na ya kotonga na kosenga na yo okende na Toronto City VIP de Maluku. Toronto City VIP de Maluku kuno kokuta vraiment ba parcelle za 20 sur 20 eza déjà cadastré ozana motungi susu teke na somba na kende na cadastre na sala boite. Papa Willy Mafula sa bongisa makamwana nyoso tu yo soko tali kaka publicité wana Toronto City okoza numéro ya Papa Willy okobenga Papa Willy na 001 po 001 yango ezalaka ba numéro ya bamboka oto bengi États-Unis to pe Canada. Alors pona ko solo la lelo toza dimanche na uti kolo bawana dimanche ezali mikolo o bato bape makame na koya mingi na conseil ya kote o etali biso ba mama tolobi ete na ndako alibala esenga ka dialogue pona ko dialogue eza ko swana te pona ko luka dialogue mama il faut yeba moment nini oyo ko senga na
mobali na yo dialogue pour na bovanda bo solo la po dialogue ya biso ba congolais e koma rande ko swana olie mama ovandisa papa to pe papa ovandisa mama ovandisie na limemia nyonso tu koloba ah papa na mo posa to solo la peut-être na moment oyo lingo ko swana na mobali na yo na moment na azaki na humeur amalamu te to pe aki na bad mood aki na posa ko solo la te tant yo ko entamé lisolo bo solo la e ko tourner en vinaigre parce que na moment wana molonga ni wayo azan na posa ya lisolo te il faut ko tala humeur amuto avant ya koluka dialogue c'est très important mais biso to komisa ngo ko swana na lobi na bozo te na posa solo te oza posa solo te ndeni banda lundi ti vendredi ti samedi to solo te na so ki tantenga na tasko nga to solo la siko moninga biso en tout cas siko yo na zana tante na zana imira mabete imira bien te pona nini yo lingi kaka yo lingi likambo esala mabongo ezalaka ndenge wana te bandeko na ngai ba dimanche ebele bo ba couple mingi eza na kati ya koswana pourquoi koswana kaka dimanche ba couple ebele eza na kati ya koswana oli bovanda na kimia bo solola ba projet d'avenir bo pesa na ta ba bisou pona semaine bozora te ya kolia na tambanga tendeka balobaka yambanga ya kolianga bambanga bozana tante so bozana kombo te bo s'embrasser na bino ata kaka ko s'embrasser ate apamba pour un dimanche koki nango melikambo na koswana bible lobi ndako etonda makelele ate eza na ba caviar ndenge ni na ba saumon eza ndako kovanda te muto linga kovanda esika oyo kimia ezali malamu ndako eza na bitekute ko ezala na ngai emezala na kimia ba mama soki naza koloba na bino bo parce que wa bino mama ele ya nitu nazoka batu babenga bino mo boyebi ndenge bobenga nga boza ba témoin ba mama babengaka ba papa babengaka yango na ekopesa secret na bandeko nanga basi na bandeko nanga ba mama bo tika biswana swana surtout makambo ko sona dimanche boy pona semaine boyebi keta enzaka muke oya ke musala moyo zo tanko sona sa muninga ezate bongo dimanche mkola ko sona sa muninga dimanche mkola ko sona te tala loko ko sala dimanche tala ngana l'extérieur loko nini o ko sala dimanche pour pesa plaisir na molonga ni moyo fungola miso tala voilà ba mama tala eloko oyo mama okoki kosala dimanche mokolo ya yenga soki ovandi na papa na ndako boso bo uti église bien so boki église te bosambeli na ndako boza na ndako tala eloko oyo okoki kosala dimanche osomi pomme de terre na ya boy ya rouge mon pomme de terre rouge filet nango ezaka ba 3 euros ke to bakata 4 euros osomi pomme de terre rouge okei na boucherie osomi viande eza kitoko eza ya sika nde bomoni yango boye euti na congélateur. Pourquoi tu na congélateur? Parce que na saisonnaki yango na tia yango na congélateur. Yango bomoni épaisse eza glace. Ne bozo mona bo eza glace. Viande déjà assaisonné. Assaisonné viande na yo kitoko boy. Soko somi pomme de terre na yo oye nango okamati sukoli pomme de terre nanga ndenge eza na sukoli pomme de terre na ngai ndenge bomoni boye eza mayo na sukoli pomme de terre na tia yango na carotte. Bomoni de sali couleur kitoko sikoyo nazo sala nini nazo sopa mayo oyo na assaisonné pomme de terre na ngai. Et le quoi la dimanche au lieu à koswana yangoyo. Voilà baba ma pomme de terre nanga ndenge bomoni yango boye na sokoli yango kitoko ndenge bomoni sikoyo naza ko tiango mo assaisonnement na sokoli yango kitoko nazo bokela mo kibo bozo mona yango cube nanga ya volaille bomoni cube nanga yangoyo ba komi bien za volaille na tiango na kati ya pomme de terre nangai ndenge bomoni yango wana ba cube na biso za nango na Carrefour. Voilà. Na balisi yango boye. On va ça boye. Ça boye pour ezo bien partout. Voilà, pomme de terre nanga yango wana. Ndenge na chango boye. Na tiki yango evanda muke epema. Na tiki pomme de terre nanga evanda epema. Kaka ndenge na sali bongo ekoki na chango moi cube. Pour moi cube wana ekokota na kati ya pomme de terre et puis sa pomme de terre moi goût na kamati yango na finiki pomme de terre nanga na mopanzi ndenge bomonde na lobi na bino eteki naza déjà na viande nanga na assaisonné yango déjà na assaisonné ki yango na bouillon oyo ndenge bomonde yango boye comme ça là eza ya viande yango na assaisonné ki nango viande nangai assaisonné viande nangai na check yango na congélateur pour na yebeki na kosala yango lelo pour na ko gagner moins temps yango na saison qui vient nanga na tiki yango evandi bongo yango pe nazo finika na tika yango sa nini elemba na yango nanga kina yebisa bino ba mama oza na kati ndako libala mama oza na mobali ata poso oza na mobali te oza pika na bana ndako ebongaka na makelele te makelele
perroquet sauvage eza malamu te bomona kata ndenge to bane totaka ba film etant tozana en Afrique tozota la film ya mindele okomona mundele soki mwasa bandi makelele mundele azui veste na yepo lokola mbola bango za malili azui veste na ya bimi apelisi cigarette bandi komela po akimi nini akimi makelele pourquoi parce que bango na poto awa lokola babeta kabasi te moyen asa les ate mais biso komona mwasi mukolo koma lokola mwana ya mobali na sens ni na sens que ce ko bandika makelo bandika ko sona pouf wana mbata pouf wana likofi bitumbe la e yakate bitumbe bino na bandika ko sani ni bo bandiko bunda pona nini biso pe ba mama munoko elikaka pok ce n'est pas bien eza malamu te ba mama un dimanche à la maison eloko koki ko sala tala ndenge ni mama ele anitu aza ko bongisa abongisi ngombe na ye eza ko tungombe te eza anyo na bongisi anyo nanga na bongisi ba pomme de terre na ngai na tia yango carotte na assaisonné yango na tiki yango evanda mwa mukie ekota na kati après na ko sala cuisson na ya ko lamba bo mwa ndenge na ko lamba pona dimanche ya mukolo oyo mama faut servir papa bien dimanche eza mukolo oyo mama il faut servir bana na yo malamu parce que lundi kendaka musala mardi musala lundi mardi ezaka ke o so lamba pondu eza na kati ya congélateur lamba ndunda eza na congélateur o somba lamba na yo bitekute kusoki pe madesu na kati ya congélateur comme bimisaka ko kalingi likabu to pesipe kaka likabu akisala kindeki mobali alie mais dimanche quand même temps ozana temps luka osala biloko ko lia kitoko papa lia malamu bana balia malamu Bible lobby une femme sage bâtit sa maison. Alors to kutani tout à l'heure pour na kosala nini pour bomona cuisson modèle nini na kosala biloko na ngai na kolamba ya ndenge nini na ko servir ya ndenge nini entre temps naza pena crème na ngai on na osala na biloko na ngai donc ba biloko nyonso on na kosala ba biloko na ngai yango yo recette nanga yango wana bozala attentif botala ndenge nini na kosala biloko nanga comme ça ko permettre yo po ba kosala yango to po sala ka yango na yebite un dimanche comme ça bitin dimanche ça mkolo balesa katata malamu po bobi dimanche mkolo penza ya ba couple ki na tatami alors papa fali malamu déjà bana pe fo bali malamu mobali ale bien bana bali bien wone sengo ya mama na kati ya ndako yonga ba monki ah mama azana bon moyi po soki mama azana bon moyi te pas saison la kalibota soki mama azana bon moyi famille za kamalam donc on se dit à tout à l'heure oh eza première vidéo deuxième vidéo ya cuisson eza kolanda biso en attendant toza koze la viande na biso ça nini elemba et décongeler pour to koka kolamba yango à tout à l'heure. La cuisine africaine est universelle, le bokoya maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence. Maman Eliane Nup. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balamilelo, Bolika Kalelo. La Providence, Biloya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka, la Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou, toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, le bokoya maman, avec des mets variés. Buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence. Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous,
les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balami Lelo, Bolika Kalelo. La Providence, Bilokoya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, le Bokuya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par de pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence. Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balami Lelo, Bolika Kalelo. La Providence, Bilokoya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Chers amis, tous c'était là, le monde va parler. Je viens la mission du Togo. Gars cuisinier. Chapeau.